La base m'a créé. Dès qu'il y a un ping-pong, moral et Koufa qui a la chance là, on va bite, on va privilège, sous cas ça va mourir raté, embryre raté. Donc Tino et AP, Tino, na laxate l'euro peut-être Tino, mais bon c'est quand on va venir babé chokuna, on va bien rien. Na répondre les sous de Tina Bima, souci pour le bon moral sérieusement. Et puis dans son journée on a coco il y a même pas. Est-ce que vous avez un souvenir moi pour Lolo? Pas souvenir réservé. Tino dans son jouer dans la boucle dans la chaîne, il y a Ibissa non. Puis que jouer à boire, il faut un moment où tu as ma cale, mais tant que tu paraître beau gars et à gaz. Donc pour nous, et puis le reste, c'est courage, motivation, même comment tu as façon et habillement, style, boucle d'oreille pour te blader. Et c'est là, dès que tu as qui n'est moi trop, parce que ça est parmi bateaux à créer la loi avec les respects envers eux, et puis tout ça là qui fait. Des bateaux de vaisseau, bien pour nous, là, 2 heures, 3 heures, on y a arrêté, mais on est dans son appel. Et puis dans Brazza, ils se sont joués, tout le monde voyait Kabyle Bissongo. Parce que pour nous, dans Brazza, c'est un roi. Donc, pour le Brazza, il y a un roi de Vimir. Vous comprenez? Malgré tout, si la nourriture dans Brazza, gaz, ils ont la râle, ouais, c'est ça. Donc, tout le monde a bien Bissongo dans le chien. C'est bon. Ils sont maman en bon, donc, pour nous, il y a un Kabola en chien. La baisse. La baisse, Nakati Congo, Kin. Na mani koko ping-pong ambengi ngai. Kui, mutuno pululo aku fi mosca. Nali, narajon em commission sen. Un jouet, un bisingai. Jana oh, Kendo kuna usani kendo. Oh mais il bébé là. Est-ce que bon bon ma c'est pas encore. Ya. Il y a boy qui dit regarde le qui se passe là vraiment. Kabatu amutu moko te boy aina kabatu dans asa quand même na la qualité o nzamba zo senga biso tozala mutu bongo na Yesu yo comme bunga matamba Yesu comme kena matamba nani donc etali yo bo liwaso zo na pongi liwaso ko bobeti libakoko kufa na sandu kwa makamba monument na ngwa polele la bande connaisse Bolingaka, Fashion Miguel, les vilains de la presse congolaise, Kande Tolobara, Moussala de Moussala quoi. Ah, tout ça,
na marque et na studio esika artiste comédie ba ko lela ndeko na bango Chico Pulu na Loyembo donc tous vraiment ensemble et ça la vraiment passé quand na lobaka moto akufela na nte ak ba douleur o ça la raté ba biso ba to kufela to bi douleur ni ça la raté ambi artiste na biso pe moko ba artiste comédien Darling donc to me pe ko été ravivé to ba VIP à Darling ou le Belana micro na biso à l'Ostar. Bonjour Darling. Oh bonjour ndeko na ngai. Darling. Santé zaka boye nde nzamba lingeli tozala. Maman, tongeka to e ba pe mo ba vie na yo. Premier jour tant ozo ki nouvelle que moko ba artiste na bino comédien Pulu la Koufi. Réaction nous qui comment? Et puis c'est un choc makasi. Et puis c'est un choc comment parce que naturellement koyoka sango maladie ya Pululu te. Nayoka ki na maladie te kaka mbala moko sango ya liwa. En tout cas na sasi mutu nyonso mutu oyo azana motema na mai musuni na makila. Akoyo jamais sepela na liwa muninga. Même si mutu wana zai kobela. Okoko sepela te. Mais tant na zui sango wana. Donc et puis c'est nga pasi moko na motema na moineti ba rachenga i parti na nga moko nzoto. Donc na koko supporter ngote directement na kenda ki mbangu na résidence familiale pour que na zwa confirmation parce que na tena bi ah banono so akomede ba mesana on sekisa. Tom so ezaka maboke ba sailinga te. Deuxième personne era yo benganga. Nde yango sala ke na kende mbangu na résidence familiale esika bazole la moué donc okoma kana okoma nde oui nde kana mona ki grande foule donc esalenga vertige donc vertige on na yoka ki non na yoka ngote nde na confirmer que oui en tout cas Pululu atiki biso donc émotion na ngezaki wana bon souvenir ni notika na opembe na Chico Pululu azaki ndeko malamu palata olo bateka pona Pululu akomi mowei il faut ka tolo babolamu na non ngana batu nanga o bayebi nga bayebi ke Darling aloba na vérité nga koto mabeza na loba te koto mabezali donc Pululu ngana tikala ko zoye na mabete mutu oyo asangi mabe na se moyi oyo asate même nga Darling nana mabe na nga kuto ebele ta musuko leka ya mokili mobimba mais Pululu nga na tikala ko zoye na mabete azaki pe na ba défaut na ye mais lokola nga na zone ki na problème te na ko loba ka biloba loba te parce que mokili lokole comment loba ba loba malama mutuka soka kufi non nga na tikala ko zoya Pululu mabete donc azaki ndeko nga mobali nga ye pa na azaki lokwa ndeko na ya mwasi donc tata mwasi ya bana na ye c'était ça mais le lot ebimi ke bino ba artiste comédien bon négligé Pululu azaki négligé yango pe zape moko ya ba arima ope mena liwa ko négligé Pululu banzonzi na bino bobenga ke soute ba souci yango mena liwa soki ndeko moko to mibale balobi bongo en tout cas na omona ngo eza erreur parce que avant ya koloba likambo faut koluka koyeba sur le mal likambo yo so kanisa eza ya solo na opesa no exemple ka moko to joana Pululu boss Pululu a joa mwana ndeko na nga balakisa ba parents na ete balakisa ndeko na nga ngote mengam na bokola yi pona no Pululu jouer pièce wana ezaki passe ezaki non passe je ne sais pas bon benga na téléphone donc ka boye c'est comme quoi ko jouer et to bandi pièce wana donc et moko zo tournage 13h bon compter bon ça la 4 jours à tournage mais bon comme na ba une semaine pourquoi parce que acteur azoya ba 13h ba 14h et des deux ba fan na biso batali boss Pululu en tout cas ba sepela ki na film tellement que balobi ba sengi deuxième saison il faut que tout ça la deuxième saison ya boss Pululu deuxième saison en tout cas et ça la mateti lelo pourquoi parce que babenga Pululu kolo film babenga Pululu babenga kolo idée quoi kolo film babenga Pululu donc aizo yambate moka yambi en tout cas
boye ba raison ti na moi lelo ndenge film ane salamate siko prochainement est-ce que mutu so za na film also suis dans tayo pour même nga darling na sabona za ba rigueur nanga ngai so na beng so na film na ngai soki première fois au fauchenga en tout cas ko compter que deuxième film na obengo c'est yango pesa moko ba blo bando beng sa supporter na ba film na bino te nga na pesi wana za point de vue na ngai ya baninga mususu na yebi te parce que nga na kokota na motema ya batu te pona yeba yo bande ko benga pulu na film no te pourquoi yo kuna ndo benga pulu te pourquoi donc na kotisa mtema batu te pona yeba nga na pesi kaka point de vue oyo salaka kele mususu mutu azo sala film a se décourager pona obenga acteur parce que soki neti o négliger film na lelo na bengi yo elinga tournage 15h ok ngande na tournaka 17h 16h na kati siko poto sala nini prochainement ozo s'attendre donc oko tuna même bandeko na nga ba ya na nga on a travaillé na bango ba yebi rigueur na nga na leki na musala mais soki na teo rigueur na musala parce que musala eza tata eza mama ngande na bo tata na nga tikanga na mwana muke ata libele na tolote mama biso sala bo pona oboko siko biso to comme na moment oboko mama biso siko musala oyo eza tata na nga musala oyo eza mobali na nga donc na sala nango ku ba jeter so yo ngo fauchenga en tout cas na ko éloigner yo nga za bongo mais après un bébé là ma film au tourna pour ben ça pour le te peut son encore te nga so na ben ça pour le te parce que d'ailleurs que bolingo za tata bino mabino bolingo za makasi parce que inde ko na ndo linga ye net nga ba film nga to ada na kizengi na biso buibui kizengi na biso da buibui ren kwanda siko ba film nyonso to ndotaka ba kizengi net film on a joué il faut na taka kizengi ya mbali na mwasi film on tozuka to teki kizengi na mbali na mwasi film au moins que ata ba fan ba téléspectateur ba tala biso ba baeti film senga place no ko tsato oko teki kizengi moko pona comédie mais elobi ka teke film to nsaka ba kizengi et puis ba moment mususu ozana besoin net ya kondo au moins azana point noir au moins l'aime sous en production en Angola au moins l'aime sous pense qu'il trop ba production il y a trop bon libanda pour na koluka kaka donc au moins moment na yo tourner ya za libanda siko o sala nini bon pour na film nini o tourna pena bo tourna pour le santé pesa pe marambo beta na poto en tout cas net film on a joué à Mantanga et pas ya Major Bisadidi donc film wana pesa pe makambo et puis film wana ezoka temps pour lui tourner souté pour lui alors tourner souté mais tangu Major eko beti c'est ce qu'on a filmé na Mantanga en tout cas ba fan pene bazalaka comment dirais-je na esengo makasi ya komona so Pululu sur scène Pululu avec ses œuvres donc bazalaki vraiment na esengo puis de au mona ke film ane pesa ipe makambu nango parce que mutu sa joie ki wana abimisa oyo aye oyo yebi et pesa makambu et puis tant jouer les boss Pululu en tout cas a jouer ki lisu koleka Pululu nga na yebaka kala donc abimisa ki pena ba talent na ye film ane les boss Pululu pesa ki lisu makambu na Top Vision yango moni ba fan ba sengaka deuxième saison nango pour ba sepelaka nango tellement. Non, c'était ça. Et ça la ronde nini entre bino artiste comédien de botam la boza bolingoté en tant que yo artiste comédien ça la bino ndé nga Darling na za bolingo batu makasi po mama na nga banda bota ngai alaksanga bolingo amour du prochain eza ndemo nga leo na okolisa bana nga na bolingo ya baninga bolingo ya bandeko donc yo oyo za na bolingo baninga te en tout cas etalika yo donc koinaneza makasi na monde na biso oyo koinanea makasi mais nga Darling na kipa wana te parce que muto batela ngeza nzambe o aleki banguya nyonso yo siko muta mokila to yini na onga to linginga te ato yininga esangani potangu no nzambe mokeli na ngai azo bomba nga na se ya loboko ne nguya yo muta mokila to linginga te bolingo ni nga na oluka kuna mokili pona mokila to oluki ka bolingo muto olingo lelo loba oyino makasi mais nzambe oyinanga te donc c'est ça. Organisation nini bozana ngona matanga ya président Chiko Pululu attaque bino ba artiste comédien bo organiser ni
En tout cas, organisation toza nango ezaka ke tozoyoka na ndenge nini tokunda ndeko na biso na ndenge o elongo bani to honorer ye parce que azaki artiste mo ya munene ya mboka na biso il faut to honorer ye to pe son air o azo mériter parce que akufi na musala azaki soldat moko ya makasi donc yango na lo bakaka bravo l'artiste parce que obundi bitumba na yo pe olongi malgré combat et souki na nzela mais obundaki ozaki pe soldat ya makasi en tout cas nzamba sunga biso tozala na bomoko pona tolonga initiative oyo ya kokunda ndeko na biso Chiko Pululu na ndenge longo bani atako tozala makoki ebele te tozana ngote mais tozosala effort même ya mukie komonana tokunda ekaka na ndenge oyo esengeli eza souci na biso ya mokolo na mokolo. Au juste artiste Pululu eloko nini mepe na liwa? En tout cas eloko ekoze liwa ya Mowei nga darling na yebite parce que tant Mowei abandé kozongisa pema na ye pa ya mokeli nga nazalaki te donc moi penza na kota na bozindo ya likambo wana ya explication na yebite parce que nga nazoeka sango babengi nga ke Pululu aza suta tiki biso na comme sur place na apprendre que asalaki crise vers 3 heures donc on nga na yebi yango wana mususu o ekoze liwana e ekoze crise wana en tout cas na yebi yango te. Atiki combien de bana? En tout cas nombre ya bana penza na yebite nombre ya bana na yebite parce que nga na moneka mibale ya mikie mais nombre ya bana ya Pululu en tout cas franchement na yebite. Za marié? Marié ou yaka to vandara te en tout cas na yebi penza identité te mais libala yaka to vendre des ala pe souter parce que na l'état so si bo ça une mois na mbali bo sali 6 mois bo vandi pena 6 mois ensemble mois na mobile ba considérons de libala pour les albala te na bi l'état ça bongo et puis libala pe eza extravagance so biso to sala raté libala ezalaka symbole ata toke na bapays mosusu ata biso na bokoko na biso ezalaka symbole osombi mwa makasu osombi tshamba masanga mbila osombi paquet ya cigarette selon bokoko na bino te ezalaka selon coutume nyonso na bakongo ezalaka mwa babiloko mwa boyeka ya bokoko ya mike kaka bazwi batiana mwa mbongo kaka mwa mbongo moke otia na symbole lelo nde biso tokoma kosala extravagance c'est-à-dire quoi nalakisa mokili ke nga bahonoraki nga moninga nalinga alakisa nini ye nde babala ye azela yanga wana bino baartiste comédien to bato nyonso te ekoma oleka na mokili mobimba kaka baartiste comédien te ekoma oleka na badomaine nyonso ekoma bongo libala concurrence donc en tout cas moi na kota pele na profondeur ya question na question Pululu abalaki légalement ou comment donc moi na kota ezate ok na libala la concurrence pour na yo libala la concurrence ya mabeto malamu te eza mninga sala ki boyenga pe darling na sala bo pona na leka eza malamu na mutu oyo a continuer kosala concurrence ko prouver baninga ko défier baninga mais eza mabe na chrétien na mutu aza mo Christu okosala likambo te mpo prouver muta mokili non yo sala likambo selon bible ndenge esengi yo mpo toolanda matambe ya kolo na biso yesu ti yo koma obunga matamba ya yesu okoma okende matamba ya nani donc etali yo mama darling mpo tokende koshite na liwa ya président Chiko Pululu atake yo mpe moko baartiste comédien ete yo nini ete nga kolinga bato parce que so na bi tobanga nzambe mutu nyonso alobaki nga na banga nzambe omona te nde nakenda église yango nalobi en tout cas toza na bolingo baninga ata mabe ezali parce que esika oyo bato bavandi mabe ezanga te donc tolingana okinga na mabe yaka pusana pembeni nanga tuna ngai ndeko nanga po anyo sala boye na okaki olobai nanga boye tobongisi likambo esili parce que mutu kolala kokufa il paraît na orapi kozala problématique entre bino na bino baartiste comédien nga darling ouais naza problématique na provoka neti nani na yoga kaka atake biso ba journaliste to yoga kaka te sikoyo tanga kombo te poza bon ok tango yo yokaki sikoyo fo oyebisanga kombo ya mutu wana mpo sunga nga baloba komba mutu te mais siko nga nayebi te wala tunika yo toyokaka ke
Darling a problématique. Ça rappelle bien na bateau. Donc on a évité, on a profité pour tout. En tout cas, question na si yo mo fondango. Na si yo mo fondango pour so za na mutu aloba ko ngota ngako. Non, batanga net nga bomba tout na monde ya polele. Yo bombe bo liwa so na pongi. Liwa so ko beti libako ko kufa na sandu kwa makamba ba. Moni monde ngwa polele otoloba. Oloba pe makamba ba na polele on ba loba que ça problématique. Ah loba makamba na polele te poko. Le but dans le monde de polele. Non, oui, dans le monde de polele. Polele c'est la vérité. C'est-à-dire nga na yo kyo na mabe. Non, ya pa na yo, non yebiso boye. Yango na vérité, ngo na polele. Non yo yebiso non tongote. Non loba na tete non yo non loba no polele. Que tala boye non ka ki boye. Ko sala boye te sala ka boye. Yango na vérité. So na ki ngani yo mabe na oya net nga so na ki buibui na likamna kenda ah buibui na ola net na ndaku ne ande ko nga no kai buibui no ka darling ngai te ah so ko sala ki ngo tika ndenge moko pe buibui mama kambo so ba ki darling na likamna ko ya na mono tanga ko ma buibui trop seke yo na buibui ko na obeta akati bien ko bando bandera buibui tina so wana pena mama kuta bana ngati c'est ma sœur na vie za la bon atana libota beaucoup ça les belé mais au rose allem sur la mouton non rose à la trop oh bon ça trop pour anine après ça va conseil bien et puis ayi pe ayo kaka yo po yo kaka ye donc autant la peine habiter mouton yo azara boy caractère na ngai ezokene ndenge moko aza mutu moko te boy abeta mibala batu mosinzo aza mutu moko te boy atonga ka batu mutu moko te boy ayinaka batu aza quand même na ba qualité o nzamba zo senga biso to zala mutu abongo na okanga manete ndeni ces bato belé ba beto mosinzo mutu abetanga mosinzo ate confiance na yo ba betanga mosinzo ne ba betanga mosinzo ndeni na balite likama mosinzo kuteza te poto na matanga donc na pesa ka juste un exemple ko fungola ngo ko funga parenthèse on est pour bino bozala bongo oko fungola ngo parenthèse comme yo boye to tiki makama matanga to wana matanga ya shiko pululu ndeko na ngai pe à ton âme donc nalingaka yo mingi donc kende malamu to komona naka un jour donc nzambe ya simba molimo na esika ezali ozo esika kimia donc famille to zala bomoko bandeko to zala pe na bolingo na bomoko poto kunda ndeko na biso merci. OK, merci mona suka ko zala nini. En tout cas moi suka non na kufite donc nazo vivre nanu nazana ka pona osepesa ba fan na ngai c'est ça. Na bosa na moi conseil ni pour que pesa na famille ya Chiko Pululu poto kabwa. Conseil au pesa na famille ya Mowei. En tout cas, pour le moment, on a un choc. Pour le moment, tellement on a un choc. Donc, on a un famille à Mowei. Peut-être que nous avons ce qui choque est Kiti. Ce qui passe au Kiti, nous avons un conseil. Merci beaucoup. Le monde tout le monde tout à l'heure grand pote Darling. Comment à s'exprimer dans micro na biso à l'Ostar. Donc tous vraiment ensemble. Merci beaucoup na bande de nous pour soutenir Fashion Miguel, les vilains de la presse congolaise pour la Zalakwa. Bambote ngé belé pa ya Xil bébé de mineur à Katsi na France. Pourquoi pas aussi à Yasmine Mosengo, moi ça pembe, moi c'est mon bien, à Solara vraiment bien. La presse sur Bambote ngé belé na je là la maman de King moté mes fistons. Na carte États-Unis, pourquoi pas merci beaucoup na Herman Pro Fashion Miguel, les filets de la presse congolaise pour la Zala. Mamote langa pena bébé splendide la victorieuse, le moro est pembe bien, donc bébé moro goût. Merci beaucoup. Bambote pe belé na maman Sylvie Matabisi na kata Irlande. Couple moro bien na papa Claude na kata Irlande précisément na Durban. Bambote belé na bino vraiment trop to kutani mbala sima bay.